basi mibale mobali moko yango mobali wana moko nde nazalaka na susi makasi atanga mobali talaka mwana mbala azali konzi ya famille mais bana basi moko azana Lubumbashi kaka ndenge ba déception tozwa papa na bango abotolaki ye akoki ko vivre pembeni ya mama handicapé te moko azana Lubumbashi moko azana Kisangani na koli 4 ans et demi nde polio esalinga ka ndenge bandaka na fièvre mama nanga kanti tika ba fièvre ndenge bana nyoso babelaka tongo parce que fièvre ngo bandanga na butu ti tongo etani mama asukolinga po memanga na dispensaire papa lobite ndenge asali fièvre makasi boye mama na dispensaire po ba pesa etonga malade eye mais etinda kité ba parents nanga bakabwana bazalaki toujours na bolingo na bango parce que si mananga pe babotaki baleki na ngai mais na kati ya ba parents nanga mibale muto apesa nga courage makasi zalaki mama okoza na zemi oza osali let normal ke na robota lelo mwana mais vie ekokoma boboti mwana normal na suka pe ki handicap yelié omwana pe mususu abimi na ki handicap pona ngai na koloba vraiment na pesi vraiment boza na bolingo akolinga bana wana parce que avenir eza nzambe kasi vie na natonya wana posa bolingo Amerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Très chers internautes, Mote Nabino de partout aux îles Bakoro, l'émission Nabino Sylvie Louké Bolingo handicapé, la chaîne Nabino de référence Sylvie Mode TV officielle. Où ils ont présenté Nangamoko B4 professeur Belon Kuala Mangamoko cameraman, monteur, journaliste. Nous avons dit pourquoi Benganga Bongo. Joyeux Noël Nabino d'avance, puis bon Nabino place vous allez partout en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanique, partout. Na Belgique, na France, na Allemagne, États-Unis, partout, vous allez joyeux Noël, na bino d'avance. Joyeux Noël, tu peux sur maman Anne-Marie Banza, ma place vous allez joyeux Noël, maman Nathalie et Sombo, joyeux Noël, na mon grand, mon frère, chancelier, ML, les chanceliers, les chanceliers, papy, les chanceliers, papa m'a pas ça, ma mère doublée, na moi, na petit-fils, na petite-fille, na bango la Rose, Caroline, Happy, bambote, c'est mon les barachi, bambote, mon vieux Simon Bambote na Tanzanie, monté maman la Rose Ngoma, Stéphane Basolution Kabasa Basenga ma Sylvie, Nukeba, maman bébé, ba joyeux Noël dans une place vous allez kuna maman et même la cadette, papa koba l'artiste international Enis Bazire, ba joyeux Noël. Ndona bo muna a to continuer toute une émission na biso lelo na maman nanga c'est une personne avec handicap, to yeko luka maman nanga to sa émission. To yeba mansala kanini na vie azanani. To me robet télévision manangai na senga bino mo bo s'abonner massivement à la chaîne Nabino bo vous allez jamais décès parce que chaîne Nabino bino boyebi ils amènent soutenir les handicapés 100% handicap 100% handicap maman Sylvie Luké maman kolembate nzambe mora yebi à soutenir yo bien que makameze beto préparer menza osonga Damaris Leki petit sœur propre bamboti na yo plan média partir États-Unis bambote bonjour maman bonjour bonne santé kimia naza bien nangolo ya nzambe Nangolo Nzambo zali bien ça la biso qui Nangolo Nzambe parce que ya za le maître de tout maman to lelo et pas na bino na 4 centre na bino to ko luka yo ka contenir demande ya bandeko na biso ne ezalaki maman se présenter na to ba kombo ezanani nga kombo nanga Serafine ya Likako na mtu akisangani babenga nga mingi mafina ah comment kitoko makasi moi final lelo to yepa na bino maman Serafine to yeko luka to meko sola mandambo ne bela bandeko basenga ki ba senge biso to so ça pe mission na yo parce que be ba yebi to ça mission une fois bozana ki na bandeko handicapé belé ba duka ki yo ba beto to basenge biso to luka yo maman Serafine to ko to na kata centre am fanda awa na vanda na kata centre na bandeko na ngai Caroline mama Kirongozi to za ebele na kata centre. C'est bien à 400. Maman, quand on bête habitué sur le handicap, na yo, tu as vu que une personne avec handicap parce que le chien n'est pas handicapé. Maman Sylvie Lukeba. Maman la biso c'est fille handicap ne rendeni. Et cause que par malade, moi quelconque, peut-être qui par accident, botamaki na ngoto zané. Merci papa. Qui handicap na ngai eza polio.
eza teke nabotamaki nango nabotami ndenge mwana nyonso abotamaka nakoli 4 ans et demi nde polio esalingaka ndenge bandaka na fièvre mama na nga kanisi neti ka ba fièvre ndenge bana nyonso babelaka tongo parce que fièvre yango bandanga na butu ti tongo etani mama siko asukolinga po amemanga na dispensaire papa alobi te ndenge asali fièvre makasi boye mama ye na dispensaire po bapesa etonga siko na tongo wana kaka ndenge ameminga abimisinga libanda ntango azosukola ngai azolinga atelemisa nga na okokotelema lisu te banda wana siko telemaki tozalaki na province ya Kisangani nini centre de rééducation ezalaki te siko ye emonaki ka neti ezaka maladi ntango ameminga na hôpital changement eza te le contraire lisusu ke un malade ye lisu makasi siko telemaki bayebaki te ke eza polio bazokontinue kobetanga batonga apa eloko wana tonga nde mpenza ebomanga lisusu ntango baye batali tititi papa moko boya munganga pédiatre atalinga abi te oyo eza malaria te eza pe meningite te eza polio po likolo moko nde babandaki komona vraiment ezobendana ezozonga eza polio nabotami bien 4 ans et demi nazwi polio kaka ndenge boyebi polio ndenge esalaka telemaki ezalaka virus moye atosali ata baredike na suka moto atikalaka na handicap yango wana. Merci maman biso Séraphin na lisolo ki to kobeteli biso et on te voit à chaque fois handicap à moto et ça peut ebele handicapé bomuna bona nzela peut-être msusu abotema normal lokola ndeko na ngai yo muni handicapé na nzela ya handicapé no abotema normal même msusu a causé par maladie benga polio même msusu a peut-être abotema bon malformation abotema ndeti mama na biso karo ya za malformation abotema donc abotema même msusu za accident asaka accident moko makole katani maboko katani ya ngwana mais aza moto normal lokola bino pelo esala biso passe mona batu msusu babaka mépriser handicapé mo to koma na mama to poser question na linga uti loko wana te donc un handicapé ezalaka mingi ndeso mutu no esala tende wana ngai wana za handicapé tant que oza peut-être na peso grâce makolo ezate maboko ezali tu es une personne valide comme d'autres personnes oza maboko teza makolo tu es une personne valide Défunt Martin Kanda sala kini na vie il était une personne avec handicap masala ki ko sala ya menene donc yozo landa biso na TV yozo landa biso ndeko na ngai na renforcer moral na no ibaki oza une personne normale au moins que soza liboma. Un handicapé, c'est celui qui est dépourvu de sa mentalité. Quand tu es dépourvu, là c'est fini. Tu es un handicapé. Parce que ça est le côté, n'a vu que ça est le côté. Mais tant que mon tu es ça là, on a quelque chose dans la vie. Merci maman la question, la réponse on peut biso et sali biso bien makasi. Obete biso histoire sali biso bien ma famille. Tu as comme un handicapé. Tout au long ya vie na yo. Na ne ko maman boy. Bandeko na webi ki oui misusu o benga be bon solo bandeko so ay bon solo bandoki bandika pe mingi na famille so benga ka bandoki amalteta bango so tanga pesa be don tanga te so comment na biso na famille pesa ko don otanga quand même to à part kotanga na famille ozaki considérer to bandeko so ndo fingo to papa bayaki ne to mama bayaki to zaki ndengeni. Merci papa na kati ya famille tangu na botami comme mwana nyonso malade eye mais etinda kité ba parents nanga bakabwana bazalaki toujours na bolingo na bango parce que si mananga pe babotaki baleki na ngai mais na kati ya ba parents nanga mibale muto apesa nga courage makasi zalaki mama parce que mama a considéré kinga amonaki vraiment quelque soit qui handicap ekomelie tokoki ko négliger été atangisinga alonga moka mutu na kima classe parce que tangu na 1986 à partir de Kisangani centre simama baiko fungola centre pour handicapés tango ba fungoli yango ngasiko na eko ko sadere na kati na koma kipe comme malade wana po ba rédiquer nga makolo na tambola quand même na bakane mama apesa nga courage akotanga me muto abandaki ko bokola nga na mawezaki papa abokola nga na mawa moko boyo moni mwana soko zo bokola na mawa ozo bebisa ye papa ndi muto alingaka abebisa vie na ngai parce que papa alobaki kotanga na nga na kende classe bakosekanga soki totindi na classe maninga bakoseka ye mais mama alobaki te baseka ye te akendeka akuna yango wana nazwaki chance malgré nazwaki diplôme te mais natangaki quand même tina niveau ya 5e primaire na passaki 6e na 6e atango na passé rééducation et tango centre simama bafungoli malade siko tango batienga ba plâtre yango na kataki classe mais na courage quand même wana après wana na continuaki sous ba cours du soir ba na kati ya famille nanga ba négligent ngate balingaki ngai comme si ba pesa nga pe courage ya bolingo wana mais bamo ba fa ezangaka te papa ezangaka te omona soki tozo vivre na kati na sala likambute mama vanda yo soko mano bongo mona bazo somba eloko baso basombi lupango omoni lupango oyo totieka kombo no po yo nde mutoko tikala kalibela awa alo baba ndeko mona peut-être na makambo ya mokili nazali sute baba ndeko écarter nga bamona bazo mona nga vraiment neti mutu moko ba komi limité
nakomi improductif ke nakoki kosala lisusu eloko moko ya malunga te kamwa tumwa maloba wana pe nabandaki koyoka ngo ebandaki kodécourager ga te maye bandaki kopesa nga mawa ke akomi déjà désespéré akosala lisusu eloko te vu ke bazomona ke mutu ya kotambola nde asalaka nyonso mais bamoni ke vraiment nga tellement ki makolo na nga etambolaka lisusu moyen nasala makambo baninga baosala eza te mwa balimite wana mpe ezalaki mais ezalaki te ke po affecte ngai mais bandaki kotalisa nga ke naza lisusu lokola bana mosusu te yango wana nazalaki bien na famille po baencadraki nga pe bien baedikaki nga il s'agit ya musala na kati ya ndako babandaki kopesa nga pe pare na ngai ya musala oyo nakoki te mama bandaki kolobaki oyo akoki te bosalela ye neti mai ya kotoka naza 4 pattes naza vraiment handicapé ya konguluma na se nangulumaka na se vraiment sans vélo en tout cas nakoki kodéplacer mosika te c'est que vie na nga mobimba ezaka vélo soki vélo eza nde déplacement ya malamu eza Merci maman Serafito il sonne de ça la personne qui tourne makasi mazo ba clair bwana poto de partout bola na maman nenga zolo ba vraiment to kezo toucher mtema batebele nga ba famille mususu posika ko mépriser bandeko so handicapé bino ba famille boza ba handicapé bomuna kaza souti na moto na famille oza eloko te opese chance na vie te peut-être yedi mtozala ka moiza famille na bino peut-être yedi mtozala likonzi pesa exemple simple maman nga Sylvie maman nanga une personne avec handicap za bandeko ne belé maman nanga mta simba libotane lelo maman nanga mta sovaka maman na bango pour to sala mission maman na jardin d'Eden na Kisantu maman beta biso lisolo koko na biso ko abeta biso lisolo maman biso Sylvie en tout cas ça le plaisir makasi kozo na biso de partout bolo ba ke o handicapé to za bwana mwana bino handicap na ndako osala eloko te to tika yebo non opesa chance na vie mutu na ezo sala nano mutu ezo sala peut-être obala pe ala mobali na enza mapesa ye alors peut-être obala mbali akozala ndiko na handicapé to kozala normal les a wana makamwa nzambe mais ata kobala te akoza quelque chose na vie na moi comme mec on dit na vie abimit dans ça mutu na kata société bo pesa to handicapé chance parce que le wana mbuka na biso mona ke handicapés sont tellement méprisés baza comme si na place dans la société tellement négligés et ça bien té président biso ya Sikfachi Beton de bi ki makambo ezo ki déjà parce que tant on destituer premier président assemblée nationale cela veut dire que makambo eza vraiment bien omoni ke makambo marché te au longo là merci aux autres maman biso Irène une personne avec handicap au tellement la place qu'il faut abi pas sa bande konae maman Irène ko lemba te sala musana na ozala bien merci pe lisusu na maman présente na biso maman Denise na fondation Salam zo aider ba orphelin handicapé maman nzama pa molayo po sa to na po sa boy tout ça pour ça boy sans oublier mbote mso maman Olive Lembe maman ba respect ancien première dame na biso ya mboka maman na pa aider ba tebele wa to bon pa aider arti lelo maman mbote no place ali to wa toujours une émission na biso to content kokoba maman sikuna ba famille muna ke ba mépriser ba handicapé parce que d'autres familles ba muna ba handicapé tina terre ta muke na famille ota no micro na caméra na biso conseil ni opesa no ba famille wana ba nengi jamandi ko ba handicapé bana mazo négligé bango opesa maman chance na biso obibe mama batanga no tank so mta no ba ko na moi ko moi souci moi nini ba osala boyete boy mais ko ba famille so yaki ba pesa bango chance te yo vanda kuna bon solo yo ko sala nini yo boy conseil ni opesa famille wana. Oh merci papa omoni conseil na kacha mabota o babota ba personne avec handicap tango ki handicap ane komaka na bana parce que mutu ayebaka te qu'un jour lelo akobota personne avec handicap maman okoza na zemi oza osali let normal ke na robota lelo mwana mais vie ekokoma boboti mwana normal na suka pe ki handicap yelié omwana pe mususu abimi na ki handicap pona ngai na koloba vraiment na pesi vraiment boza na bolingo akolinga bana wana parce que avenir eza nzambe avenir eza nzambe oki ko négliger lelo muto négliger o méfier yo ozobi n'importe comment n'importe quoi mais lobi nango avenir eza nzambe ba parents bandeko na biso o bazali bandeko ba négliger ba personne avec handicap parce que na kati ya famille nanga eza témoignage nanga moko na kati naza mutu ya province orientale soki lelo nga naza na Kinshasa bandeko nanga baza na Kinshasa te bandeko nanga baza na Kisangani mais ngamo kolokola nzambe amimaki nga ke na koma lelo na niveau ya Kisangani na Kinshasa lelo pe na zui chance ya kokota na émission Maman Sylvie eza destiné na oloba vraiment que na pesi na encourager vraiment bon négligence parce que mingi négligence wana ya eutaka nano a partir ba parents na biso na kati ya mabota na biso tango za déjà affecté na moi eloko moko boye déranger ka moral na yo parce que mingi papa ba bomba ka bango pe ba sima porte soni mwana soki mwana komi handicapé akomi koyoka soni kobimise libanda koyoka soni te nzambe asala kangolo na o ya lingi quelque soit lolenge muto azali nzambe aboyi mutu te
tamu susu mutu mwana wana ayena ki handicap na famille yende Moïse ya famille wana yango wana mwana biso alobi mama Sylvie ye wana lelo akomi kosunga famille est-ce que bayebaka un jour ki handicapé wana kosunga famille na ye na pesi vraiment chance ki ba o babota ba personne va avec handicap ezala aza mwana mukie pesa ye makasi encourager ye lakisa ye bolingo neti mwana nyonso po akoma pe mutu lobi parce que avenir eza ba parents avenir eza nzambe oya keli bato yango wana. Merci maman, avenir eza nzambe oya créer bato en tout cas maman nazo ba kitoko makasi esa la biso plaisir ndeka bambo to continuer ko pesa o ba na biso Damaris mwana nga Sylvie Lukeba vrai chéri wana petit sœur propre apesi maman na biso Sylvie bakoko mwa kitoko donc maman na biso donc akoma koko maman Sylvie donc Damaris ba joyeux Noël na yo na beau frère na nga Inès moi ça pembe bambote no Enis ba ezere mutema beka bambote no place d'aller champêtre moi ça mbiji bambote no place maman Jackie Kenny wana ba ba sosité bambote couple na biso kitoko maman Alice na papa Kutuzo à partir à Numberg bambote place bozali noko Prosper na maman Nelly mais bambote bo soutenir maman na biso Sylvie Élisée Masembo maman so Élisée Masembo soutenir maman na biso Sylvie maman Micheline Kongolo Mibeko la loi Julie Boté la maman lopango bo soutenir maman na biso ekosala bien tozo ko bana émission na biso qui est presque à la fin de l'émission na biso maman tout le monde est là mo bandicapé mingi balingana entre bana bango la majorité bandicapé c'est mo émission ba na mingi entre bana bango c'est dire quoi ba qui m'a peut-être ba déception toi mon akova na mutu handicap lokola ye alors ça la peut-être na assurance à vie parce que mingi peut balingana na bandicapé mais ba kabona bon pekak mingi bazana ba to valide pe bazati lelo c'est que ça dire quoi bandicapé la majorité balingana mingi ko bana entre bino na bino. Merci papa wana vraiment ils a la question mo na linga ngo makasi na ndenge ni biso ba personne avec handicap oza mwasi mobali akolinga yo valide neti yo ndenge ozana mwana na biso tango oke kolinga mwana nani mwasi o azana ki handicap namoni même mobali akolinga o me ba para neti ngai naza témoignage ya liboso tango mobali na ngai alinga ngai na mwana na ngai mibale en tout cas famille eboya ka catégoriquement eboya quelque soit na botela bango photocopie ya famille mais libale kufa ekufa pona nini aza handicapé akosala nini akoluka mbongo ndenge nini babimisa maele nyonso bazalaki na yango alors libala ekufa soki biso tolingana ka biso na biso parce que o wana aza handicapé nga naza handicapé est-ce que na mama wana oya boti handicapé ya mobali wana na mama na ngai ndenge boti ngai handicapé ya mwasi est-ce que mafinge kozala te akanisi bakoyamba biso na ba famille mususu ba soutenir mingi en tout cas ba fanda na bango parce que to kutana kana ba choc moko boye na ba personne valide méfiance ko sabotage moko boye o mona muto alingi o me alingaka baninga bayeba yo te o mona muto alingi ba parents na ye ba parents ne bayeba yo te ozo mona eloko wana nde soki bo moni biso to komaka na niveau ke to linga na biso to kutana kana ba choc moko yaya ezalaka souhait na biso te ezalaka souhaité mais pona nini nga naza handicapé fona linga valide po valide akosunga ngai eza moyen de déplacement muke atindiki nga tokei mais comme la biso bongo parce que talaka ba inconvénient à vie ezalaka souhaite pensate mais comme si nzambe muto asala makambu nyonso na programme na ye tokoki koboya yango te kolinga na biso ezalaka vraiment souhaité mais ekomaka papa ekomaka te po biso tolingi yango mais lolenge esengaka kaka ekoma bongo yango tondimaka kaka pour la négligence on a ba valide ba déception on a ba déception makasi au moins la penzo olandi mutubo ya bandi ko mefio ni boniko ozona nanga olingi ka batu ba yeba ki ozaka mwasi nanga babilo kwa ndengo wana au moins na suka ko ya ko se retrouver na négligeaka mutu wana pamba vie est bon. Merci maman, vie est bon, maman c'est trop clair, maman c'est trop clair, c'est pas les michabo et celle qui tourne ma casse na ba obalande biso de partout, osé bébé bolande donc ça maintenant complètement lobby na tike ma micro du temps à s'exprimer et ça les bien. Puis maman to côté na liste à elobo. To ça na maman biso caro ba jouer koya puis maman biso Seraphine to ça na elobo ko la na carte centre A. Maman to même so presque na suka émission na ba obalande na poto. Ko ba ngoni ni so peut-être na posa moi soutien, na posa moi aide moi quelconque pour s'adresser na bango kuna puis moi le maman Sylvie, puis so moyen d'aller au peut contact na yo na ba obalande. Merci beaucoup. Na sepeli na mituna pour l'émission na ndeko na biso maman Sylvie pour nanga vraiment na zwingo lukutu naza ne songo makasi parce que maman Sylvie aza muto ayebi muninga nanga tozalaka nae Caroline en tout cas nazalaki ne songo makasi parce que tant Caroline amona ki abi Séraphine o mutu mona mwasi on dirait na yebi alors eza makambu ya nzambe chemin ya nzambe kaka nde sepela ki keba na biso bakoma na centre baya ko découvrir biso alors on a commis nzambe pour na soutien vraiment mutu lelo ko pesa ye mbongo po alia en tout cas lobi so ko zana posaka ya kolia
normalement soki ndeko na biso ndenge aza kuna munoko na biso azosunga biso aza na makanisi mpo na biso alukela biso ba projet ya malamu ke projet d'avenir parce que lelo na kozwa lelo lipa lobi na koluka lisusu mais soki kanisi biso na makambo ya malamu ke soki ata na sali eloko dans l'avenir na kozala bien parce que tozana bana et surtout pona bana na biso nazo senga pena lisungi pona bana na biso pona kotanga kolia ezana problème te avenir eza nzambe na classe soki pena bato mawaza kuna vraiment ba soutenir biso pona bana kotangisa bana tozokoka te kotangisa bana tozokoka te na contact kona numéro nanga ya téléphone nakopesa numéro nanga téléphone eza 081 56 85 886 081 56 85 886 nde numéro nanga mama Sera o bolingi bosko na nefiske masolo eza malam parce que en dialoga makanisi malam oyaka nazongeli lisusu 081 56 85 886 nde numéro nanga mbote na mama Sylvie ba oba yebi mama Sylvie c'est que tango tozoleka boye bango nde bamona mama Sylvie na nzela na ye parce que okoki ko négliger e bandeli ya vite parce que yende mutu asali biso ke to muto ngongo na biso etombwama en tout cas nzambe apambola ba o bazo soutenir ye ba mona ye vraiment à partir na ye kuna na kanisi tokoza toujours na sengo bonde to solola sengo yango tokoza toujours na sengo to solola boye en tout cas na sepena maloba mama to Séraphin abi kitoko makasi pe auto lo melo mutu ezaki bino ne to bagelo moko yoza pêcheur de longa ne pas na opesinga poisson lobi na opesinga bonjour zalate on sala nini apprends-moi à pêcher mama Sylvie Lukeba initiative aux anangwana pe ba idée aux anangwana pour ndeko so handicapé aux ala bien un jour na association tous aux anangwana ki to ngaje ba ndeko handicapé belé to ça ba centre na biso ata ya couper couture ya nini moi quelque chose ya commerce ba banda boye oye boye to peso quelque chose na ba bassin banda commerce peut-être ya nini boye oh et au sala bien pe to bi ki malembe avec ba aide ya ba te belé ba soutenir moment na poto et ko sima vraiment bino ozuli ba kola na biso de partout oye ba kezaki ya bino moi na bino belon kola mabeka triple option ya benga ngai parce que na sala nyonso bino boyebi donc moi na nga Séraphin ma malamu to continue liste lubu so batin ba fait peut-être so que leki nango to lubu to sala biso to sala mama Caro bon lia libo comme mama Caro deuxième lubu to sala na mama so Séraphin ma Séraphin question mo peut to bosana ko tuna mama Séraphin so ka bota so ka na bana po auto se beta ko aborder si mo da mutu ki bana bazo tanga boye question to poser ngote pour mama Caro biso sala liste ne moko to yebi comment biso Séraphin ma bota za na bana mobala zaki na peut-être bazaneti lelo to ba ka bwana to ndenge me ko raconter cette histoire. Merci papa naza mama ya bana ebele naza mama ya bana nzambe apesinga bana misatu basi mibale mobali moko yango mobali wana moko nde nazalaka na susi makasi atanga mobali talaka mwana mbala azali konzi ya famille mais bana basi moko azana Lubumbashi kaka ndenge ba déception tozwa ba papa na bango abotolaki ye akoki ko vivre pembeni ya mama handicapé te moko azana Lubumbashi moko azana Kisangani moko nde nazana ye sur place ya mobali yango tozana za mama bana misatu maza mukolo naza mama penda ya mukolo na sepelaka babenganga mukolo parce que naza mama ya bana mama Séraphin c'est bien mukolo pour mama bana mama atabano baza makileza makilano baza bana peut-être papa zo bonto ba mikie mais ya ba kola ka ba kobala ka ba kozala toujours na posa bana bango pe ba koyeba oluko kaka donc biso comme biso bana handicapé parce que mama Sylvie aza une personne avec handicap c'est notre maman to linga ebongo donc ngai maman handicapé ndi mama la ngai et bo to pesa bino ka conseil bo tika ko finga wana so handicapé boti ko finga tama ndiko so handicapé o peut-être basinga na banzela peut-être la condition à vinde zo kende et là peut-être volonté na ba mo personnalité mais mingi peut-être to mo na ba lekisa parce que ba pesa rabino ba pesa rabino lobi kuna mutu na yo finga bino ndeko na nga so organiser na ta muki ba pesa ka et comme vite ma Séraphin ba ndeko na bino mundu ba senga mama munu ko za ni pona bango na en tout cas na mona kango mabete parce que okoki ko senga tango zui o préparer pe à venir na koki ko loba kaka te ko senga za mabi parce que bible zoloba na Matthieu 7:7 que to senga to luka to beta ba porte mais tango nzambe asungi o ke mutu moko mteme na esimbami apesi yo luka pe parce que lobi ko zonga lisusu ya opesinga lelo lobi lisusu na ye eza dérangement nazo pesa penda conseil na ba senga ka et comme habitude parce que loboko oyo esenga eza toujours na se oyo epesa kande ezala kalikolo en tout cas bazwa vraiment makanisi nzambe asunga bango bo luka vie tango ba pesi yo bongo créer
bakonzi na biso bandeko na biso mosusu baza mitema ya papa bapesaka bato mbongo mponga na sina mona penza ndeko moko aza lisute na mona penza bi en tout cas nakutanaki na mokonzi moko bapesinga $3000 na $3000 ewana okoki kosala pe projet d'avenir mais lokola ekoma habitude eza pe eloko moko soki esekoti na makanisi ya mutu ezalaka malamu te na zone critiquer te pona kosenga eza mabe te kosenga eza mabe te mais toyeba lolenge nini tokoki kosenga tango sungami yo pe créer na modèle na yo pe un jour pe osunga toza pe appeler biso pe topesa eza kaka te biso ndeka bapesaka biso lokola toza et surtout bana basi biso ba mama biso toza basi neti mwana biso mutu nde eza très capital mutu avivraka na mutu na ye tango ozokanisa malamu une femme sage bâtit sa maison il fallait to bunda pona kosala makambo malamu ke bapesa biso pe respect wana lelo sengi lobi osengi eza nango malamu te senga lelo tango kozwa osala projet d'avenir eloko nazosenga yango wana na kombo ya Nzambe toluka ndenge ya kosala avenir ya malamu ezala kaka te chaque jour kopesa na mutu wana pe aza mutu akolemba Nzambe nde alembaka mutu te me mutu alembaka kaka yango conseil yango wana merci beaucoup na mwana nga Séraphine na conseil pe malbaki to ko bina émission émission moko lelo et ça biso ma plaisir ma pesi conseil bandeko bandikape bino mona peut-être ko senga comme vie olabiki na tongo vie habitude non ndi wona ngai liboko wana la pesi lo ba pesi lo na pesi lo kuna yo lemba pa ofingo pamba na mukizo zo s'organiser ndeko s'organiser zala mettre ya destin na yote ko dépendre na bato non Bible bien si senga ba ko pesa il faut luka mais ate ke so lelo sengi le bikulo so sengi le bikulo non mutu na ko lemba yo ne wona ngai en tout cas nzamba sunga na bandiko zo handicapé o peut-être mira mal be mso pe kota conscience kota na mutu ke ko senga ne viso ka sengi te donc terrible mais nzamba sala bino grâce si toi la longue ndenge makambo zo chenonga na mboka na biso na présent na biso vraiment to biki avenir za na ngoma merveille maman Slav Denise à partir des États-Unis mbote Plamedi petit sœur propre mbote ne belé chancelier ML papier le chancelier my bro na biki tango zo ba projet qui toko ezali et ça la bien mon père l'artiste et comédien papa ko mbote no ebelé maman aimé la cadette maman bébé papa Bruno, mon oncle chéri, oncle Zola Bamboteno, sans oublier bana na Bambote na bango ebele mes petits princes princesses et vous aime. Gros bisous Manassé, Eric, Enis Baizire, sans oublier Balek na Mardo, Vicky, Keren et d'autres Sarah, Bambote mbine belé ba Mia Beka. Vous avez belé partout dans la cité ba kombote pour l'équipe déjà belé. Ba joindre Noël na bino ba nous pour l'année biso de partout na poto na Bamboka na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, na PM South Afrique. Ba joindre Noël na bino maman Nathalie Esombo, joindre Noël maman Anne Marie Banza, ba joindre Noël maman Sylvie Damaris, joindre Noël na bino la place Boza tellement ébélé, Jili Boté la Malopango, joindre Noël place d'aliment Michel Kongombe ko la loi jeune ba couple Bambote na bino et partout bozali do handicapé nyonso ya Congo to lela bino fort de botika malamu to kutani mbalasima bye bye kasivie na natonya wana posa bolingo bamerike balobinga no to betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele nganja na sina s'abonner boya ebele bobukana te to sengi bato basabone ya mingi